ezali Pacho RFI oko samba na musicien wana boko samba bino mibale il faut gagner procès il faut bo samba na ye ngande kana lobi oko samba na ye kabo akosili songo tina suka ezali Pacho RFI oko samba na musicien wana boko samba bino mibale il faut gagner procès il faut bo samba na ye ngande kana lobi oko samba na ye kabo akosili songo tina suka oyeba na te Ibrator alongwa ke pa Fabricas po ba yeba Ibrator esengela ki presse Fabricas po baye ezala ki presse. Fali pou papo baye kazala ka musicien pa Kofi ezala ki presse. Sko biso ba tout osala rabino bokomi ko betisa rabiso lokola bantaba. Sko to tambola ka lisusu te okobima na balabala be kanga esimba e mangu tula mwisi ya zaza. Sko biso ba tout osala rabino bokomi ko betisa rabiso lokola bantaba. Sko to tambola ka lisusu te okobima na balabala be kanga esimba e mangu tula mwisi ya zaza. Maître Richard, Adaïtu na bandal. Nani abomi Maître Richard? 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 Mon atier, botelelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Donc René Abiri, votre humble serviteur, le cardinal Monsengo, veut dire qu'un très grand merci donc à celui qu'on appelle Basili Mwasi Yamundele depuis les États-Unis qui nous suit. Donc pourquoi pas ma soeur Nathalie, donc veut dire que depuis les États-Unis aussi. Donc merci Naba fan to bolinga kabiso partout dans le monde où vous accompagnez kabiso et loge Mouyaya le tout puissant, la carte illimitée. Donc balobi ba merci à trop donc na boss de boss donc Gauthier Belle, le patron des patrons. Donc merci à Willy Moucheni, le véritable code mondial et AG Fafalonga Royal Kinalele. Pourquoi pas dire à Audrey Nzola, la patronne. Donc Audrey Nzola, la patronne. Donc merci à Dada Mossi, le cœur joyeux de Paris. Owapi Bazolanda Bisso veut dire que René Abiri. Donc je suis contre la violence faite à toutes les journalistes chroniqueurs. Donc je suis contre cela, donc je suis contre cela. Pourquoi pas? Parce que le musicien biso ba chroniqueur tozali ba machine na bango te ya ko salela katango nyonso tout ndenge balingi ko exploiter. Nous ne sommes pas là pour être exploités ou être manipulés ou être tabassés ndenge bolingi tout ça. Parce que le journaliste, il est libre de faire son travail premièrement, il est libre de communiquer parce que ce que nous sommes en train de faire est que de communiquer les informations et non de venir dire de n'importe quoi. Ndenge tozali komona un musicien kotinda batu po bakende ko beta journaliste. Est-ce que cela a des sens? Donc artiste et musicien wana mikolo ozali na suspension na pesio suspension artiste et musicien. Donc balobi koko na pesio suspension indéterminée. Donc suspension parce que au violet au bêtisi journaliste Pacho RFI balobi ke mikolo yo il faut tolobaka toujours vérité. Sokozo beta musique nao ezo simbate baloba vérité to baloba vérité te. Otindara batu baya pour menacer. Ezana sens te. Pourquoi voulez-vous traiter les journalistes comme vos chiens, comme vos bureaux? Bobo tindara na be mission na bino na ba sans impact. Mais non, vous devez avoir le respect pour les chroniqueurs. Pacho RFI, azali journaliste.
Oh wapi asali ba makambu pe ya ebele, il a appuyé les musiciens. Pacho RFI asunga ba musiciens pe ebele na ba émission na ye. Mais tangu tozali komona acte ya boezali ko salema. Kotinda batu ba bête journaliste aujourd'hui la Pacho RFI ba buki même nanda kunaye. Ba pandi même ba vitre. Où est la place des journalistes? Bo fingara na ba commentaire, bo lobara trop. Mais non, ce qui moutezo sala musala na, au moni que c'est pelicioté. Mais on peut garder nos pe silence té. Mais non, ça ne se fait pas. J'ai dit, donc moi, votre Mandela de la presse, j'ai dit donc non à l'exploitation des journalistes et chroniqueurs, sans oublier et les caméramens. Non à la violence faite aux journalistes. Au moment un journaliste à se présenter dans la répétition musicien pour qu'on image, pour bloquer la image. Mais qui es-tu pour bloquer les journalistes et de ne pas avoir les images? Média ezali loko moko ya ko respecter yango parce que elongo la ba mikonzi ebele na pouvoir ceux qui lelo ba mususu bazo kosa ko sala ba émission ko sa opposition nini boy. Messieurs, mademoiselle, ceux qui lelo presse et lobby fan de l'elayo et fan de l'elayo vraiment donc et to bimisa yo vraiment donc na ndenge moko boy, qui encore va t'aimer? Ceux qui les lob à lobby que notre presse. Et puis côté la presse, bande quoi presse, boza pe unité, bamarambo bele, muninga betami, babuki même na palais na ye, bino bozawana, bozali koseka. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Na pesié carton rouge. Maman Emily, oyaki na faux actualité. Oh ba violenga, ba pesi ba tuwana $3000 pour ba violenga, na pesi bango $600 nde ba limbisinga, ba zongiselinga na téléphone. Mais arrêtez avec des bêtises. Ba balandara biso baza bana na binote ba leki na binote olali na tongo yebe bu au montage ya likambu moko boy eyebana te ba beta yo et pas mobali donc et pas ba beti so pas ya mwasi ya batu parce que lingi kobima na mibali ya batu. Monsieur Kasongo, muninga betami yozo sepela ozo seka. Kasi mukolope koyela o. Balobi libanga ezwi chaku ndeke koseka te parce que oyebite mukolo nini. Kutu yo kutu monsieur Kasongo, okufa no kutu kala. Est-ce que bayebi yo otela magalisusu? Est-ce que na internet balandara yo? Est-ce que bayebi yo? Vraiment méchant. Donc, elle veut dire que gentil, pas tu RFI. Veut dire que les photos pèsent l'année idéologie, tout le bandé, ba vérité. Parce que belé, ba musicien, on peut bocha manga, bo beti sera ba musicien, ba disque na bino pe ezo simbate. Ou beti na Angola, sans impact. Orchestre déjà ekoufa nango kala. Ba mes condoléances, non, nous y a trop. Parce que nana méchant, na maître Richard, ou après bandako tambola na artiste na biso Bercy. Ba vérité wana pe kobima. Ba vérité kobima parce que maître Richard a koufi. Nani abomi maître Richard? Nani abomi maître Richard? Nani abomi maître Richard? Veut dire que vérité il faut ebima. Parce que soyez journaliste, BBC vérité, et comme il y a problème, et belé ya koloba loba, par-ci par-là, sans impact, sans idéologie. Maniké, Oelibiso, Chirek, n'internet. Chirek aye, Olo Kangamunoko, Okomi ko finga, koloba n'importe quoi. Baby sûr que succès bazourango na ma finga. Baebi sûr que succès bazoka na mafinga mama na yo atangela nanu makambo yo wapi manike ozali mama mukolo fanda na bana no na palais éduquer les enfants
Balobi, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme n'est pas éduquée, veut dire que c'est la mort, c'est une poison, bombe à retardement. Voilà les inconvénients. Les lots bimi na ba Chirek, manika bois quel biso Chirek in internet. Chirek, enfant abandonné, enfant négligé, papa yebanate, tu es bikou tu es, velanga babia chokoro. Venanga babia chokoro bote la biso tout moi un artiste malgré toi ça ne fait sans impact to bengana na la team Chirek yo na patron na yo veut dire que Chirek yo finga nani sala no be mission ba makamba be église veut dire que mes chers amis no pesara ba mbote ya trop na ba tuto ba linga nga ya trop donc merci na Isaac Parker pourquoi pas le vénérable a choisi Matata. Merci beaucoup donc le vénérable a choisi Matata, Gisèle Zinda, il y a Annie Dembo, pourquoi pas Landry Kadoulou Foutila, l'artiste du cinquantenaire GG Décor, donc que je salue balobi base Pumbu base Mpika, veut dire que la base ya bandal et si comme a solo banda, veut dire que non à la violence, beaucoup qui menacé pas tuer refi bongote, parce que retour ezali. Retour ezali pas tuer refi oko samba na musicien wana boko samba binomi balé il faut gagner procès il faut bo samba na yengande kana lo oko samba na yeka bo akosili songo tina suka biso to tide musique ne bana raté o na beta boy beta kasi musique ngo sous lelo bayoka o beta musique ngo sous lelo bayoka yo félicitations nanu ya trop na ba musicien ba se respectaka ou ba respectera ba chroniqueur na ba journaliste parce que ceux qui toyé tozo travailler na ba musicien logo la ba collaborateur parce que musicien sans presse au bimate au yebanate Ibrator a longwa ke pas Fabrikas po ba yeba Ibrator et sengela qui presse Fabrikas po ba yeba ezala qui presse Fali pour papa baye kazala ka musicien pas Kofi ezala qui presse Mignon Abraham il peut pas baye ezala qui presse toujours parce que biso ba tout sala rabino bokomi ko betisa rabiso loko la bantaba parce que to tambola ka lisusu te okobima na balabala be kanga esimba e mangu tula mwisi ya zaza siko tosuka api Togosuka wapi. Merci à trop. Venanga Quadra Koraman et Dousso Munduki. Merci à trop Nerité Watana Begoga Motona Tembe. Merci na papa chéri les bin Adam. Déjà musique na bi de Koufa lango kala. Bon memeli batu ba musique ni yo soki yo est-ce que boyemba? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que tu sais chanter? Les artistes et musiciens au sein de ton groupe chantent mieux que toi. Merci à trop. Nalidia Kapajika. Merci à trop. Parce que Mbange Zali donc net de film balobi. Maître Richard. Adaïtu na bandal. Bana bandal très fâché. Nani abomi Maître Richard. Nani aliye. Nani abeti si pas RFI. Nani abeti si pas RFI. Cette fois-ci, toko samba veut dire que les journalistes, tozo samba mikolo balobi, les journalistes tout bazali contre yango bozo landana sima. Merci à trop dans le musée. Pourquoi pas la Johnny Liba derrière la caméra. Merci à trop parce que mes chers Ali, Lydia Kapajika, et là j'aime le tout pour ça. Paola Schengen kilo à Londres. Paola Schengen kilo à Londres. Merci. Nasugi Gawana. Monatie, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congo
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika